Bandeko mbote mbote bisika bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembeti na Dubai tembe sili bajalu bakufi bafoko mpe bakufi lala lulala Simon Poso Lobito mobala pembeti na Dubai libanga gologo tambwa rouge ebele bela te bokolia bongo ndumba zui permis papa lupanga beli liboma nga wana libanga rouge ekendaka bongo mobalo akabaka te suka tikalaka ye moko keba nyoka akoswa yo ebele te bokolia bongo ato tie elongi ya maokolia te keba nyoka akoswa yo napesi bino mbote ya grâce ya Jésus de Nazareth eza na bino bisika nyonso bozali mawa nzambe ebomba bino etamisa bino amen. Bandeko tozomona mona lala lulala keba nyoka okolia losona ndonge keba ndakala melingando okobika nalobaka sina lobaka ngona zongi na kozongela te tanto lobaka na bino bato bomemaki ke baza ba impoli bondimaka lelo soki pe nini na bino eso beba bokomi na bokititi libungu tulu berere za bino moko adimisa excuse nalobaka nango abandi nalobaka ngabe administration ya fali eza zero na ibisa kango boza bata ba sentiment lelo ndenge so kendele boy lelo soki pe nini na bino misiki na bino so kendele bien te boza bata moko ba sentiment bino bokanisaka kaka boza wana me bozokanisa sikoyo eloko nini tokosala mabe po to neutralize bakanisela bino ezalaki bongo ndeko obengai ngai lelo ti na butu na remercie yo na likambo na bino te bokomobima bino moko nani bobimi bino moko nabaki na kotanga kombo ya mutu te na ntango wana su te ntango tolobaka tobike fali batu bosala bango kuna bakobebisela yo masolo tolobaka te boyinanga nabi fali mwana makosis il faut toluka solution vraiment que pour encadrer ye pour asa mwana liboso ya mwana mobali pana biso bangala ya kabongo il faut ça la poser na inama botini mwana nani mami oya ya Canada nani soki mami ya mami ko kotaka mutasaye na retraite bo bimisiye lobela ye wana mutatinde nana ketchup nyoso bimi na la bibana ya mama kulutu Niki Menga la Barcelone bango ndeni baso efolio bana koto ba efolio te na loba mabe nyoso bo bimisa ngo na poisa yango ebimiti mutatinda biso nani nana ketchup oza mwasi to bala omne oza na ba comportement moko ya comportement moko de la rue tu maîtrises pas que oza une femme mariée oza no kwa mwana mwasi moko sa mariée te tala nde ba komo bima nana ketchup ngasa kana problème nde na lingaka yo yo nde kaka yo soko tamoli nde biso to lingi na famille biso beto linga yo bon pesi bato ba mibeko te bato ba sala siko yo be comportement bima ya mwana ya nani longo pe siko na réseaux sociaux parce que on finit ça les sous-souté bino mo bo lobby yango siko yo pe il faut on soit exemple nani on ça pe siko na kati ya ligne parce que directeur na bino lobby c'est que ça peut nyoso ne peut yo bo saka na kati dimine pe siko to mona ko pete ta etambo ne pe siko ça ngu on ça la moi c'est ya cadre et que na bongo kasi parce que bon so pe ça batu mibeko bino mo ba mibeko ngo bo wana ngote tango botina ka batu ba finga batu bono wanga nango poane bokatsa batu babinemi boye bosoloka na mutu te boye ko beta concert a yo arena ngana sela bilo marketing lelo bondi bo confinement ngo ke bobenga na hanga bopekisanga ba video yango ne nzamba ko sakate bana mama Jésus de Nazareth a ko sakate misuba yina ngai leo na muri bino nyuso ko malili ifer na kute bandi makasi te sibo koti malili keba nyoka la lulala ebele te bokolia bongo bolia losona ndonge boyini inisi batu siko bakumo songa toso ya ngako mebo memanga na jiwa na te
bokende koluka fali o alobaka na bino ke bosolisaka bato wana te nsima nde bokita boluka biso bamikolo moko irresponsable bapeki sosoa na mutu boye ozomona te ye moko azosoa na bato yo apeki soko boswana na mutu te eloko te kosololaka na ye te est-ce que ozoraisonne ozomona te mutu ana sobe bisolo barelation na yo finga bango boye sala bango boye bosa eloko nde esangaki bino ko bato bajournaliste na bato misusu meme eloko bosangaki bino bosangaki kozango nde mutu ekomisa bino zoba yaya kanga na vi soko moni mutu azokabela eloko azopesa condition alingi yo te soko aza nganga te aza mutu amote amabe nga na kopesa na kopia condition po ani soko moni kaka mutu alinga yeda kompi nga lobi no bosalanga yaya ata bosena contrat tikango yaso mona avantage na yo bongo avantage no ezani yaso mona avantage no fingelanga mutu bosalelanga mutu bongo yo siko avantage na yo ezani kozanga mayele analyse kitoko yango yo fingelanga ye après ko finga wana ngasi ko avantage na ngezani botuna ke loko wana te la nati lokole la mi d'avance eloko na lobaki yango mabele ko sakate yango ekomobima banana bakomobima boye mwana bino obo mema kana tolobaki Joël Azabu ye akomosopela bino makambo wa bele te bokolia bongo so moni société bato bakomo longwa koke société on a te société nge esala nini ekangama okozanga de compte final soko moni kaka place bato balongwa musala na bala mama kokota musala na telingo kangama soko moni be société wana ndani ba travailler baza na modiri ya patron te évoluera te talango mingi ekangamaka bino bolobi bino bosalaki mala nini ngana lingina tuna kaka eloko moko mais nani soki ngi biso sa mabe ote to salaki bongo parce que ozaki muta nati lokoli yango ne to banoko sala bongo pona to lakisa yo po yo mona ki ndenge ni obanoko appuyer nati ngana kotela nati abatu to botika nati ngana kotela kina lelo le babeteli ngani yo songo ya bo vandi singa na butu ko benga na kasa soli kamni na kanisa so prime d'activité et ou pas odete nzongo na nini na Hollande po yekuta uni sarate ya msuta 10 kilo na ngana zwaka botika ngana buso basina lobaka botika nati loko mais ce qui biso na nati loko le to ana pro bon papi mbo bosola nete po ani papi mbo mboma ski na ba conseil no saso ya te po ani c'est que bino nde mutu bozala kama be bino so bozana problème batu boy ni batu no so basona batu ngalo kola tibo komi bo komo benga be mutu abenga ngana sentiment te na sana ngana besoin mutu te na saki pe na contrat na mutu te na révoltar pe loko moko te. Je suis libre comme la liberté. Bon, mais mangana ba jobo mi maki ba toana te. Bon, au moins des conséquences. Et loko lona ki a onko buka, mabele kosa. Bon, ba comment bimsemno ba sekta mbala karabo. Keba nyoka akoswa biso. Bele te boko lia bongo. Gola mabele mame. Et loko boyininga lelo bimisit. Boyinanga pona conseil kana kotaka ya nani ya faire gola. Et loko boyininga oyo solanga na ba petona nyoso wana ba mankaka fali. Lelo bimi bana batu botika bango. Ngana sela bino nini kuna tina kotaka te poani. Et pas faire na sela ke nini kuna. Bango mo ba waru ba pianga nani ba golo ba pesanga nini biye. Pardon ko donatanga to batanga mpoana. Omoni bino nini ya ba Egyptien. Bon tika na suko mona ngaite. Na sina kota na Jérusalem. Mboke laka. Ba Egyptien bo tika la ko mona ngadi susute na kota na Jérusalem. Na pesa ki différence malamu. Na nzungu oya mukena nzungu oya ya nini ya ma famille. Nzungu akala. Est-ce que ça a pris moko atoko teka ngona nini kuna ndeto na koteka na bwaka nzoto. Ba nzungu akala ndenge sa elamba bina ba code. Na nzungu elamba bina makala moko ya kitoko ya présence. O nzungu balamba ki ngona tanga feta mida chati. Batu ba weleli mwa pondo na balamba ki wana. Na nzungu elamba bi batu nyonso batiba maboko. Na ndoke, na bandumbe, na batu nyonso na batu bakangela bisoka. Est-ce que biloko wana kokota na kata fete niti ya mida chati? Na saleka différence a bongo. Na wanga neke ngote na sa. Eloko siko yango na lobaki.
eloko bino boyinanga kapona soloka na bapetsote yoni siko conseil héritier wate kotsa wandeni ya Sosolembe conseil ya héritier wata Sosolembe ekoti ngana za libre na signer contrat na mutu te ngana ko mutako limiter ngate na soloka na mutu soki bino bosala ba problème na bino ba musicien boye bandi ko arrange yango ngana za musicien te botsanga na buzoba wana te na za yaya ba leki na za pe leka ba yaya na za na buzoba wana te bobongisa na makambo ebele kuna bobongisa na makambo sana nkune beleti biso bisoto bima mabeti boluki kaka tupo nini bosala ke loko moko bopoyo nati lokole mutu na bino na longo so bolongola ka na ndenge na bino boya kotsaba bere pa na biso bomoni siko nécessaire na ye bokomika kim nani likende lizonga maîtrise sa kuna te batu boyaka na bango wana conséquence na bima mabe na yina mato fingama fali bana na bayiko bebisela bino na lobangoti boyina ngatala ndele bakoma bibisa bino ni soko moni secret komo bima musala ba musala ne soke na kukufa la ligi songo mboma mabe koti ebele bela te to kolia bongo to lia ngo bongo ato tselongi ya maoko lia te munoko na nganga butindi batu bobamba nkaka batu bo nini bango mutsiko imoka komo confirmer vérité et y'a un escalier lukuta et y'a qui na sensé bo wana ki bana wana nana boduka lelo bana na ba komo bibisa bino makambo bo nyonso biso to lobaki parce que bo sa ki na organisation te bo sa batimo bo sa ki ba sentimentaliste yango ne créer le bino boy na viso bo sa na ntaba sentiment okufa obogola ki mwana nyoka to mwana nkoni omone nga sutu la edi ba dieta fa lobi akaba musala be kufi nango tele ndi batuna kumoloba wa musala kufi e loko na suko mema ki ngo banda kala edi ba dieta fali boninga bo avancer makam lelo loko pe ni ne kasabino lelo Kap fali lelo soke loko ekasa ekitsa ko pe na concert no eloko sala pona moi ndeko bimo luba pona ban eloko batu ba yina yo na biso na so mo so def eloko batu ba yina na orgueil kiti sa zonga na Koffi Olomide concert asuka yango bo beta na ye yango ne mutu ko sala ngo yango mutu ko sala yo kolanda mbilinga te ba wario bondimi siko loko to batu andolo ba bo ina inga pam ngabi bo makambo za malamu te kuna bo so bebisa mise lelo na komi bien ba félicitations ko mo pianga ya ndeni ngana bima ko babibiso na natilo ko bio ngai natilo ko mta opo yenga na buzuba na tange na bino batu wana nyo na bino mama kulutu niki menga la Barcelone selos na mtata mapasa natilo kole ya suga na yego ta mikolo Koffi Olomide motema masi muta yebi batona muta yebi batona nyoso ba yebi fali ko leka bino nyoso eberebe la tebo ko lia bongo lelo to suki wapi motindi mwana mwansa na soki mami bombolo nani mtabatakine na retraite ote afingi nani oya mwana biso mobali ya nani Makosis ngana ke ngofinga Makosis bato ba finga bino ya minene ngana tuna Makosis azaka joueur oto joueur te na tuna ka mabete na tuna ba bino te alongwa na ye ngabi ya beta na Barcelone et loko soit bino yango parce que boso ko maîtriser mwana wana te Chantal Bomolo na répondaka ka yote ba ya ba pekisa ba bité tika ndekona na moi sitala pe santé ya malamu te tika ya vanda lelo na yeko répondre musale silibino zonga ya kufinga lisuni bondo ko nini e loko mabe boso mona te malamba ngana bi bana ndenge ni ya makulutu nikimenga na Barcelone bazo kende bi papa ya bana koto na lobanga mabe pona papa paso ezana nga ya msubino msubo lia ka pona kolia bilamba ba ndoko peso akale sili nango ba biso ba ndoko peso akale yo ndoko santi ke Chantal Bomolo ba biso akala oya tango ya ba téléphone na ba tête de Jésus ba teka na kilo na nini na invex esili ezaka soute ba biso akala oya tête de Jésus na ba nini wana
Babambo à Lyon. Et là, t'as soute. Oh, bah, pesa wana po yo lo buzoba. Chantal Bomolo, na nyana bise sikanga na yebelio bien. Yam si yo yeba anga bien te. Na sunga o mingi yo. Chantal Bomolo. Yo zaki na fini Luputa. Numéro 68. Ozo yeba ngona bandade. Soko lingolo bananga ko yebi angote. Conscience no zawana. Na yebi sonde na sunga yo. Ozaki na zongele lisusu Chantal Bomolo ozaki na nini na bandali na Luputa 68 et pas ya papa Léon owa bandako sala na Onatra noko na bino yozo ya outi mbandaka oyaka na chasse oyaka na ba faliso esaka keba nyoka wana na talo dami oza ko sala bikodiongo oya wana okoma ko fanda wana ti et pas papa bateyo papa basaki so na bosanité ezaki via bandako sala na Onatra ezaki papa bateyo soki na bosani bango te pona utengisa na tuni bango ezaki papa bateyo papa ba Sylvie na nani so na papa bateyo na Sylvie na nani kipopo je kwa so na bosani te azali na nini na Afrique du Sud ovanda pa na bango te ovanda pa na bango te et pas ba Sylvie et pas ba nani et pas ba kipopo na kipopo ovanda kuna te nyoso no na lobia et pas ba teyo na Luputu 68 te ba mo resa ki Botswana ba bimiso ba bete yo lupangu mobimba ba bimiso batika mutakala oso bango lisusu muta memo na voiture kasi saka ngai te ona kinoko tiko pa ba camarade no banduma misuka saka sona ba boma sesuni ka voiture ona mataka saka yangati Chantal Bomolo ko sala ka mabete ko kenda ka vitesse te yeba ka place mususu yeba ko garder relation muta mema yo zanga na tina ba kinoko tika yo o ba nini ba bete so po sala na obo wana na bombi lisolo na o ba beta ko na bombi na tuni yo soko sala kina ofanda na nini ta fini Luputa 68 te na bandade soki na koti Chantal Bomolo concept na ngeza prime na ofanda na bandade te et pas nani papa Léon o ba ko sana Onatra noko na bino ba ngala nyoso bandako kita wana so bima na tongo soki osaki nduma na ville na kosi wana so pakola Léon wana to ko pakola so pakola tile te nani likala na sali ya lisone so comme ça mutu mwendo Léon wana pakola tile. Parce que pour mon soeur, il faut que comme na 70 ans, OK na 70 ans. Boaka ba semo na ba nani ba Koffi Olomide. Parce que tango yaki to ebeki pembula noté. Parce que génération tango yaki wana osaki déjà mukolo. Ngam na mema yo. Voiture wana mataka wana o batika ko mutakala ba zipio lipo. Oyebi batu ba yeda kayo kaka biso yo. Yeba ko solo la. Ba finga ka mutu nyonso tuté. Na pesio ba itinéraire wana o kamundi na bombele loko na besa ko tengabi Chantal Bomolo na yebi yo na bandali bien bozo ya pa na ngakuna na nini natanga te boye ba kusulula na finga mwana na leno na bimisa musala pe silibino boya suko finga batu boya suko finga ndebo yakati obonike ba encaisser siko ba libérer bino boye ba pesi bino ba fait des missions te kasi musala no se mérite salaire siko bino fait des missions na bino bozu wapi bozu fait des missions te talenti beaucoup mo il fallait bozu siko fait des missions o mutatinda kibiye nana ketchup mutatinda ka lobana nana ketchup akotina mutafinga ngati wala kizunguzu parce que bo yebi ke vérité ngana finga bino te mako sise na ofingi ni ba mal ka ba enzwana ba bana na nga na ko finga bango te bino de loke bomaka bino vérité na ngai et soit ka bino parce que ngabi nana ketchup so tambola kwa mwasa libala te zalabu mais makamuni solo ka pe ba esi yebi il faut savoir na comportement ne mwasa libala esi nango makamso eza nango te parce que ba manoko finga ona batu bipo parce que o koma ki trop réseaux sociaux o ki no lukani na réseaux sociaux yote mto sela ka fali publicité yote mto bandako finga fali zaka na batu bandako fingile po amata na esiksi esa likambu te ngana bima mabe na yinama na yinama likambu na yeba tina te ebele te boko liango bongo keba nyoka awuswa biso na bima mabete
na inama nga mutu bana ko sabu nzoka makamana ko bafali a lire musique so kende malamu te leo to suki wapi musique bando ke malamu te lelo wapi to lelo sona donge la ebe la tete ko liango bo atabo tielo ngia mawa okulia te ndakala melingando bokobika eloko boyinanga kapona kota concert ya faire rigola yem da puya ba peto na boye po ba makaka fali lelo ba bimisi yango wat e bibi na poatsat bo benga na inga bo wanga na kyango poani siko bo confirmer mbango na bino bo luka ndebo bongse loko na bino wana bo zwi tamingi na buzo ba fali e di ba diate eloko na lobesa na ngona poate eloko na fond lo bango avant boyeko lo bango na reta mais bo pesa pe bato noso ba équipe na ba compte nini ba fin compte na bango société est comme na faillite futa batu mwambongo bakendi ni compte ba nini na bango bozaki na ba contrat na bango société côté faillite la ebele la tête kolia bongo ndumba su permis papa lupanga beli liboma ekenda ka bongo c'est le osram tata mapasa bongo ndeto ko mimango kaka ibraton piana ekenda ka bongo ebele la tête kolia ngo bongo ekenda ka bongo nyekese sosa melingando butu malamu